Le devoir nous appelle, mesdames et messieurs, de partout. Vous nous suivez, tous les coups sont permis, sauf les injures. Une nouvelle tendance télé. Chez Alain Dele. Alain Dele, en tout cas, on va monter dans Yangoana. Dérange pas. Est-ce que ça te dérange de suivre ou de s'abonner? Banakini, Banapoto, Mokili Mobimba. Samsel chèque du nouveau pour un meilleur séjour à Kinshasa. Plusieurs options à votre disposition. Restaurant VIP pour vos grands rendez-vous. Voyageurs, hommes d'affaires, hommes de Dieu. Vous qui désirez passer vos vacances à Kinshasa, voilà un lieu de repos en singleto ou en famille. Samsel chèque vous propose les appartements suite moderne avec une connexion Wi-Fi en permanence. Un service de qualité est à votre disposition. La sécurité au point. Nous avons une réserve en énergie électrique assurée avec 2 générateurs uniquement. Vraiment dans Samsel vous allez deux cités. Tous dans un restaurant à classe, tous dans un appartement, en tout cas, pour tout de ça. Vraiment, moi, en Mboka, à telle idéologie à Europe, à dire non, il faut la RTC. Tous non loin, il y a Kimouta. En face à la planète J, pour autant, on a un restaurant Samsel ce qu'on côté pour vous allez deux cités. Pour moi, si mon bali, partout dans le monde où vous êtes, dans ces lieux VIP aux normes internationales, les lieux où qui reçoivent les étrangers, les nationaux, tout le genre, partout où vous êtes dans le monde entier. À ce moment, nous avons des prix promotionnels. Notre adresse, nous sommes sur avenue Kingabois, numéro 67, quartier sans fil dans la commune de Massina, le long du boulevard Lumumba. Référence station Kimbusta, juste en face. Pour toute réservation, contactez ces numéros. Samsel chèque, une juteuse de plus à Kinshasa. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, balandi tout au Bolanda Bisso, na RTVS 1, Bino Bolanda Bisso, na nouvelle tendance télévision. Le devoir nous appelle. La République démocratique du Congo en pleine chaleur. Les élections le 23 décembre. Bana tout Bolanda Bisso, ba Congolais tout Bolanda Bisso na diaspora, au Bolanda Bisso partout à travers le monde. Bozana esengope ya koyeba banani oyo bazana souci, ya peuple banani oyo bazana besoin, baza prêt à servir peuple. Banani baza prêt à servir nation. Alors, mbote na bino nyon surtout au Bolanda Bisso. Alors l'autre meka qui côté na terrain tout ça la sondage tout qui ndeko luka ba e bazo kolobela pona bana nyon surtout au bazali ba différents districts aux na katia Kinshasa mais awa tokozwa plus na nos districts na biso ya Funa na Funa tokozwa moko ya ba o ba koluka balobela peuple na katia Funa. Alors tutombe na katia mwana mboka Eric Gwenye Mobali Oja Batutinho surtout Bayebi, Batutinho soit comme étant mécène, Batutinho soit comme étant un homme social, Batutinho soit Bayebi comme étant Neko Oyozalaka sensible au cri de détresse. À chaque fois, si capacité ali alinga ko supporter te akokarate ayaka mbango pona tina na kosunga bana to bandeko na ye oyo bazana kati ya difficulté. Alors le loto yeba quand même profil Eric Gwenyaza nani boyoka kika na banzembo immortalisé dans plusieurs chansons, plusieurs artistes au Bayembi pona tina na kotombola kombo na emekasi lelo bokoye baye na mokuse to koyeba na mozindo nani aza Eric Gwenye Mobali. Mwana mboka Eric Gwenye Mobali mbote na yo papa, mbote na yo vraiment. Boni na nosani. Ça va, nzamba zo batela ça va. Okomi tokomi na kati ya fièvre déjà ba élection. Yo pe lobi ke noté na quelque pona ko lobela bana ya Funa. Tozonga na muke na ba o ba olanda biso Eric Gwenye aza nani Eric Gwenye Mobali. Eric Gwenye azali mwana oyo ya Funa. Oyo afandi na Funa. Oyo amoni pas trop na bandeko o aye ya Funa. O lelo a se décidé à koma molobeli na bango. Eric Gwenye azali jeune
oyo aza na baambition oyo aza na baqualité bacapacité mpo na lelo nakoma molobeli ya bana ya funa. Eric Gwenye mobali mwana mboka tozonga nano mwasi muke sima toyoki yo trop na banzembo bayembi yo trop bato ebele babengi yo mécène, homme d'affaires, un homme social, de temps à autre ozokende mpona kosunga bana mboka. Alors tozonga nano likanisi oyo ya kopostile euti wapi. Je me rappelle il y a plusieurs années déjà Eric Gwenye to bano mona mona baselemba wana ozosala ba action eza te pe ke eloko moko préparé. Ça tombe à pic quelque part au côté na difficulté to na pasi ya mutu mo boyo o lati yango au sali effort au trouver solution pour na bandeko wana. Ce que likanisi oyo ya ko postuler pour na ko lobela bana funa e uti wapi à partir ya eloko nini oyo motivé pour na o lobela bana funa. Ndeko ngai na ko yebisa eloko moko to ki soni mingi biso bana funa. To fingami mingi biso bana funa. Ba oyo biso to pesaki ba voix na biso po bazala ba lobeli na biso. Na monike basali eloko te. Na monike tozo continuer toujours biso na funa kofingama. Yango ba mama ya funa bango moko ba yebisi ngai papa lelo to lingi yo ozala molobeli na biso. Totinda yo na parlement po yo o représenter biso po ndeko nanga na biso eloko moko passe eza na funa bandeko nanga ba yoki soni ba mama nanga ba papa na ngai lelo o nazalaka na souci moko na injure moko bato balobaka ngo mingi po ba finga ba dénigrer yo na mboka oyo tala ye kuna mwana selembao tala ye kuna mwana makala tala ye kuna mwana ngiringiri omoni ba mwana bumbu ezeloko oyo ler na yokaka ngo mutu alobaka ngo esalaka nga bien te yango nazomituna nayebisa bato wana ngai lelo mwana selembao ngai lelo mwana funa ngai lelo mwana makala nga na bango différence ezani lelo oyo ba mama ba papa ba jeune balobi ke non lelo Eric kende ozala molobeli na biso. Papa nanga na biso eloko moko tosalaki erreur trop. Tosali erreur mingi. Tosali erreur mingi ya kotia bato na pasi bayaki ba maloba ya kitoko tondimi topesa bango ki bokonzi oyo bakoma balobeli na biso mais lelo oyo ba commune na biso ezo souffrir mingi. Nga moko na tamboli na tous les 6 communes na biso nyonso ya funa. Na moni vraiment que non, il faut na stele mangai na le kaliboso pour na la défenseur ya funa. Mwana mboka Eric Gwenye mobali na ozongela yo awa tozomona candidat numéro 188 enfin pour na funa soko lingi lelo opesa voix na yo na mwana mboka Eric Gwenye mobali. Je pense que aza parmi ba piste ya solution to le bite ke yende solution na makamio soto mais parmi ba piste ya solution pour que funa ezala développer pour que voix na yo mwana funa e yo kana na kati ya parlement. Et ça, l'adage ne peut consoler un orphelin, mais que c'est lui qui est orphelin. Tout à fait. To au consoler mutu akufi la tata to maman, il faut ezala yo pe okufi la tata to maman po ba pasi na ye. Ndeko Eric to komi komona batu ebele lelo, ba limwa na bango na circulation. Après un bon temps, loko la bika kenoza mama ba élection akiko pona place moko ba bika no koto yo. Batu mingi baza na mwa difficulté, tika na kende kuna nde terrain ko zala facile. Kombe ozala facile et puis ngana kolonga. Mais est-ce que yo moko on parle pas de la réalité? Il y a différentes communes où ils ont kati ya funa. Est-ce que yo ofana na moko ya ba commune to oyeka ka po totalité c'est lemba obumbu koto ngiringiri koto bonako takaka. Mais kako expliquer biso nano to c'est lemba to bumbu to makala. Ngai moko Eric Gwenye naza ne grandi na Selembao bato ba ibarate. Na botami na Selembao, na koli na Selembao. Na sakani na Selembao yango lelo nazo ko insister mingi na bandeko nanga afuna to sala sous erreur te to sala sous erreur to uti ko sala te to pesa ki bango confiance bo ebisanga bandeko nangai eloko nini basali pona biso courant pasi mai pasi difficulté nyonso ya Congo batikeli biso na kati ya funa. Boloba. Est-ce que lelo oyo
to continuer sous kopesa bango sous chanson bazwaki te ba mama na ngai boyeba kopona mutu nini bokocha oya kozala molobeli na bino yeyo mwana na bino yeyo o lelo bakofinga bino jamais l'air bakomona ngai bakotala ke non naza représentant valable ya bana funa bon c'est trompé te numéro na ngai ezali 188 na pesi bino confiance na ko décevoir bino te boyebi ngai na bandi ba action na ngai na commune na ngai avant même nazwa idée ya ko postuler na bandi ba action ba image ezali ba témoignage ezali oyo na bandi ko sala avant même nazwa idée ya ko postuler ba mama wana kaka na ba papa wana na ba jeune na ba ningo to kolina bango ba te Eric pona nini oyo zo sala okokoma molobeli na biso te kuna na parlement namoni effectivement vous avez raison pour ba oyo to tindaki basali elokote alors tour oyo to lingi sous bêtise te la commune na biso tolingi sous bêtise te na kati ya funa voilà pourquoi est-ce que baimboka basepeli okene côté le mapoko lobi ozala molobeli na bango mwana mboka Eric Gwenye Mobali na kozonga mwa muke tango bando sala ba action na yo comme déjà ba obengo ke un homme social déjà au kabola lipa na yo na bandeko na yo olingaka te okandeko azala na pasi ozosunga ye tango bando sala makamyo surtout ba action na yo nyonso to na c'était hors politique ozaki non na but te ke osala politique mais tango ozui mokano ya kopostile yebisa biso réaction ya bandeko na yo ya funa ezalaki nini to ya base na yo est-ce que basepelaki to yo moko sala yango kaka bon na sala nanga tout ça na besoin de ba réaction na bon temps. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas négliger, mesdames et messieurs, c'est l'expression et l'impression. Vous savez, à chaque fois que tu peux apparaître devant les gens, ce sont les premières impressions qui restent. Quelle est l'impression que les gens gardent? Boutique d'habillement, exemple à suivre. Poto na poto, chez Odilo Mapouya. C'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît les moines par leur accoutrement. Nous sommes petit bouillé. Nous sommes à 24. La croisement de la direction Cambiana venu par là. Exemple à suivre. Exemple boutique. Collection à collection, nouvelle collection. Pour vous qui aimez la classe, mesdames, messieurs, voici la solution. Odilon Mapouya, exemple à suivre. Exemple boutique. Odilon Mapouya. Rien à dire. Odilon Mapouya. On annonce ki bango ke ngai nazo kende na se porter garant pour na kokena front na bunda na lobela bino. Papa ngai ngai kutu te na annonce ki bango nde mutu ba yaki ko annonce ngai ke papa mwana na biso tolingi yo okoma molobeli na biso. Na bito zo comprendre ngai tolingi yo okoma molobeli na biso po souffrance eleki trop. Ba oyo bakendaki basali eloko te. Na fandi na kanisi na talipé sur le terrain ngai moko na bi oui mama bozana raison lelo oyo ngai mwana na bino Eric Gwenye Mobali na ko telema po na funa na ko bunda po na funa na ko lobela po na funa na ko longola bino soni na funa na ko lakisa batu que lelo o soki bino lokola boye bopesi ngai confiance bolingi nga nazala molobeli na bino place o na kokende na ko décevoir bino te papa omona oyebise loko moko ndenge nazo yebiso kaka bakomi na biso eza na soni mingi nalingi na longola soni wana nalingi bana funa pe babetaka tolo baza na bato ya bango. Est-ce que au kota la pe charge ya funa parce que ba gros loup baza pe na funa ils appellent li sécurité ils appellent li panango batiki okembala moko yango na yebisi bango ba gros loup wana o baza wana bazwa kinde po biso nde muto pesa biso nde muto komisi bango ba gros loups yango na yebisi bana funa muto elio 10 000 francs lia polo lia polelo la roliango lobia kokende ngana bandi makambu oyo ya social avant même nazwa idée avant même na kota na makambu oyo ya politique bango bayaki et puis okomona bango bayika na tour asuka siko nde bakomi ko se manifester ko sala ba carnaval ko kabola ba polo ko sala o nyonso bazo sala wana mais l'air bako zwa bazo en fait conscience na bango moko nano jouer pourquoi bazo trahir bana ya funa pourquoi bazo sala ndengwana lelo oyo namoni ex député moko na kotanga kombote aleki na TV
nazalaki vraiment très content ya koyoka vraiment mutu amayele ndenge wana aleka na TV alobaki ngai batinaki ngai na parlement nakoki kosala makambo oyo nasali te na échoué tour oyo nakotyalanga te nakoyebisa peuple nini mais papa oyebi ke nabetela ye maboko nalobi ola voilà bato tolingi biso na mboka na biso po avancer aza sincère mais bamisusu bayebi ke basali eloko te mais bazongi lisusu ata bino moko bandeko na ngai toza bazoba te balanda ta exemple ya moninga na bango collègue na bango oyo avoué na ye ke non nasali eloko te na ko se postuler te wana a respecter peuple na ye bango pe ba respecter peuple la bango bazui sous mama mbonga mike ba bombaki ba sous kokosa li sous peuple tout oyo toza sous bazobate. Et cette fois-ci les élections je pense que vous allez la facilité ça sera très très difficile et surtout pilule amère na bandité qui congolais komela yango parce que on en a marre politique ya t-shirt tolembi politique ya koya kokosa au repeindre ici kamo boye pona kolakisa ke yo ozo participer to boyi 5 ans bokanisa ki kekosi laté abu pia 5 ans bo consommer ngope et si bolingi lisusu prolongation ba bakisela bino touro to kopesa lisusu te tozo tenter chance na biso na batu ya sika surtout ba o baza maboko pembe oyo asopi makila te pona kolakisa keno nga nazozunga nga bopesa nga lisusu chance wana mwana mboka Eric Egwenya na oto mona ba image moko awa il y a plusieurs années une partie de Selembao kokita même nga j'étais surpris comment on a ki na Selembao na esika na mwase wana na mai ekotate courant kote lotiliki ezalaka pete mais comment on a ki yo okineti na esika wana kokoma na kuna ndeni papa ngai souci ya population souci ya ba commune na ngai na ibisio makamususo na lobi na na mai na misu posa kolela posa ya kolela na commune na ngai soki okoti ba place mususu donc na ibite komnenge na koloba na yo yango nazoloba nazobeta sete na bana ya funa topesa bango lisusu chance te baya lisusu kokosa biso te na ba oyo basali commune na biso eza na pasi commune na biso eza na souffrance ba mama ngai mwana na bino naza nano elenge naza jeune batata wana ba cravate batata wana ba costume o bayaka mama bolia 10 000 fois bolia 2 000 fois bomela polo bozwa yango bosala yango ba torchon photo éduquer bango tola ki sa bango ke bozwa tozali susu bazoba te tout oyo tolingi changement et changement ya lelo ezali jeunesse changement ya lelo ezali jeunesse bafandi obe 10 ans 15 ans lelo na pouvoir bafandi na parlement na eloko nini balobeli biso toza na nzela te toza na mai te toza na courant te toza na eloko kolia te ata bino moko mama oyo bien papa oyo jeune oyo vraiment akozwa ye lisusu a voter ye po akotisa ye wana conscience na yo moko kokosala te akosala nini po oyo asalaki déjà te asali bambula ebele asali eloko te sikonde akosala papa bakosa bino te mama bakosa bino te candidat na bino yeyo molobeli na bino yeyo bo voter ngai Eric Egwenya numéro nanga ezali 188 naza molobeli na bino nazali jeune naza elenge oyo nalingi lelo na ya na simba commune na ngai na maboko bopesa ngai confiance oyo bopesa ki bango oyo ba échoué botika biso quand même ba jeune lelo to kota na parlement wana to ko kolobela mo ba commune na biso na sengi na bino bo voter numéro 188 poto kende liboso. Merci mon amboka Eric Egwenya Mobali. Alors, votons tous Banafuna 188. C'est le seul numéro au biso to tchena na mutu. Ce ba numéro ce koya to yebite mais po na biso Banafuna biso nyonso tuto ki ne biso nyonso lokola mutu moko to pesa mon amboka na biso Eric Egwenya Mobali chance akene pe alobela biso to tenter nanu total pe nini o akozongisa biso en retour. Mais mikolo ekomi koyeba source. Pona ko sukisa nayo ndeko Eric Egwenya Mobali na likolo kuna yoza kote nini oza na ngambo nini parce que ba peuple ba komi pe kote lemela ba to double face ba to tozo ba identité na bango te yo sikoyo oza kote nini opposition majorité to esika nini oyo ozali papa na ngai omoni nde naza boye nayebisi yo ke batu wana basali eloko te. Merci.
soki nalobi ke basali eloko te na kozala côté ni on a déjà opposition naza ko s'opposer na bango donc muto nyonso aza na kana nga o ayebi ke bato wana basali eloko te toza na ba candidat présidentiel ebele oyo baza na kamoro na ngai l'essentiel mutu oyo asika akota to travailler na eto bandenge ni to kobongisa mboka na biso. Merci Eric Egwene. Alors to suki pona lelo bana funa na moni ba mama mingi bazotambola na yo ba kolanda pe so chance déjà que no mwana na biso yeyo akende lelo ba moko pona ba mama ba tata ba jeune nyonso tu afuna pona ko sukisa pona lelo ba jeune ba yanke ba mama ba papa ngai mwana na bino Eric Egwene mobali na ye na ndimaki ndenge botindaki ngai na koma molobeli na bino na sengi na bino pour retenir numéro na ngai 188 députation nationale lelo oyo bato ba mesala ko finga biso wana ba ko finga biso lisusu te pour na kozala défenseur na bino na ko bundela bino tokolakisa bango ndenge na lakisa bango ke biso pe bana bumbu biso pe bana selembao biso pe bana makala toza capable ya kosala kokoma pe lokola bango. Merci beaucoup na confiance na bino bopesi ngai na ko décevoir bino te. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'en est fini, mesdames, messieurs. Donc, tout le plaisir était le nôtre. Nous avons fini avec notre candidat à la députation nationale, bien sûr, Eric Egwene Mobali. Banatu Oyo, Bozali na Selembao, Bozana Bumbu, Bozana na Bumbu na Selembao. Binonyo surtout oh boebi keno Bozana Makala. Boebi bozo faire partir une district qui a Funa. Bo hésiter surtout pour na voter mon amboka Eric Egwene Mobali, un homme social, un homme sensible au cri de détresse et d'ailleurs à chaque fois qu'il a komona mutuna pasi azo sala effort pour na koya kochaye loboko numéro ezaka kamoko 188 yango des numéros biso toponi. On se fixe rendez-vous pour le prochain numéro de cette émission. Portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine. Ciao. Le devoir on nous appelle, mesdames et messieurs, de partout. Vous nous suivez, tous les coups sont permis, sauf les injures. De nouvelles tendances télé. Chez Alain Dele. Alain Dele, en tout cas, on va monter dans Yangoana. Dérange pas. Est-ce que ça te dérange de suivre ou de s'abonner?